Bokoto, bokoto, bokoto. Bokoto. L'air est grave, l'air est grave. Sanawera ezaka selo Saint-Esprit nenga zo guider na podium. Siko tang bazo guider nenga za wana to beta concert mon na millionnaire bandaka na komba Fally Ipupa. Eza na ba vidéo bato baganga de tout compel okuna go banda pe na feri. Ako fana pa bandi Gibson kutu kondolo. Ako banda pe msufra José Nzita. Ako eza idéologie. Mais cela c'est pas dit qu'elle soit lingaka Fally te. Ko tela nelo bisoto sila. Babengi wera local. Mais lelo batuka babenga wera local bakomo luka bazwa libanga. Eyo zala bato ba international luka ba Nicki Minaj, ba R. Kelly, bato ba wazali ba international. So courant local a comme un niveau boka yo. Ama meza bitumbe lele. Meza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. L'heure est grave, Kandenge Sankara de Kuntawe wa Lobi Bokoto, l'heure est grave. Mesdames, messieurs, Topesibino, Mbote, Mingi, de partout, Bozali Kolanda Biso, Boalou de TV, Katazoba, la chronique Antelo, Igel Women, la maman des aiglons, la gourou de son temple. À travers ce nouveau numéro, je vous reviens pour To Pakola couleur. Awande, couleur, des couleurs. Échangeaté. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Ama mezabitumbe, lelele, ezabitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Ezabitumbe. Abel boal lande makambwe. Ama mata makambwe. Tangu na yembaka eza makambu netika na yebaka ke eza makambu yaya namoni fona zonga sous studio foto zonga sous studio to yembela bango susu makambu susu tangu to yembaka eza bitumbe kobini zamboke eza bitumbele eza makambu makambo likolo ya makambo. Tout mélange moi gorgé. Bandeko bolimbisi to sala moi émission. Moi mulangi eza pembeni. Esala kitoko na elengi. Mulangi yo bozo kanisa te biso za biso kaka bata. Biso za biso kaka bata ba bata ba jus kaka. Biso ba jus kaka. Biso ezate milangi lokola mobola teti ya melaka asa atelisi misu nyonso adubi kwiti amelaka kopo asalaka pene miso na kopo wana misu nyonso ye rouge ye wana sikwale aye kosala miso bando finga Fally oza idiot Fally bête ye amelaka pena masanga biso moi jus kaka moi jus kaka esala bien. Alors parlons sérieusement. Dossier Sankara de Kunta, Papi le Prince, Kombo Fally Ipupa, Tolingana, Tosalisana, Nazoe Bateto Komi Awa Ndengeni. Bana Wenge. Bino pe armoko ndeye bino mo mutu bozo créera makambo pour garder base. Nyoso ka silence a Fally te o. To Komi Awa Ndengeni. Muta yembaka banzembu na ye. Tolingana tosalisana tozali batekolo moko yawe atinda biso tolingana yawe penza Sankara de Kunta yebisi bino ke tango wera yembaka ngona les millionnaires abokaka Fally Ipupa egangisa apeka batu wera kuta bokaka Fally de son propre gré batindaka eta tango wera bokaka Fally na les millionnaires tolingana tosalisana Fally Ipupa batindaka eti basuflaka eti obino bozo forcer wera lelo tangaka affaire wera yemba Fally batindaka eta atanga Fally na mutema na ye moko epesaka pe o epesaka tokomi sikoyo na arena Grand Paris ekomi problème pona nini likambu soki ekoti bagolwa ekomaka kaka mabe bafanatike ofoki esukola na mai ya kamba papa Simo Kimbangu kuna. Ba fanatique ya Bovin
bino il faut bokende nzela ya kamba une deux otolobaka na kikinozeri inde boke na kamba bomibwaki na mai ya kamba chwa bolongoli pe bilamba bomibwaki na mai bino fo bosukola na mai ya kamba bozala normal te. Pourquoi les kambo soki ekotika ba gaulois ekomika na kombo affaire na kati ekomaka désordre tango batangaka Fally Ipupa ba warrior bakomisaka ngo ndenge bokomisi yango boye te. Pourquoi muyaka soki azwi le 15 atiaka ba quartier mobimba makelele bozala bongo poani tolingana tosalisa na batangi Fally te batangaka Fally avant kutu batanga affaire peut-être swaka bino yango boye nango siko na concert bo proposer kombo affaire. Papi le prince ala suki lokola Kirikou est petit mais il est vaillant. Atia suki forme ya Kirikou. Position na yeto comprendre yango te. Wera ke poto amemi bato atiki yo na Kinshasa ya bomi talaka pe bino bato mosusu. Est-ce que Sankara de Kunta pena kendaki koyebisa wera son po nyo bwaki Fally te. Nga nazo ndima na nga ngo te. Nga ndimi na nga ngo te. Nandimi na nga ngo te ke Fally pena ka ndenge Sankara ndenge za bongo aye pena 20 tonnes de la forêt ndeni ni place wana tanga ki fere tangi Fally te. Nandimi na nga te ke a réclamaki lo mo ya ndenge wana. Nandimi te nga na ondima te. Amoko pe bana wengi ndenge bo créer loko ka po bo garder buzz. Toyebi bino tellement bo sali moi réussite na bino ya par hasard na arena. Bolingi siko bo garder moto wana so ndeni. Succès za na sentiment bomonde bolinga so esi la terre. Bolinga so esi la terre. Est-ce que Fally Ipupa Aigle El Maravilloso de Pibe de Wolo et de Chichi et de Mundo est-ce que cause na besoin libanga ya wera bina boyebi bato babwaka Fally Papi le prince oza mutu lokola Kirikou ye babwaka ye akene koluka ba international babwaka ye Fally babwaka ye déjà po ba star ya Afrique ya minene. Est-ce que boye bakanze mboyo comme boya musicien on habite c'est un jeune musicien boy. I like Fally Ipupa boyo kanze mbwana te. I like Kandand. I like Fally Ipupa boyo kanze mbwana te. Fona luka na nzembo wana na o ba yebi titre bonde ko botia biso na commentaire. Fally babwaka etongo. Vous comprenez? Babwaka etongo na bastar a libanda déjà. Fally azoma mabanga ya bastar a minene. Vous comprenez? La plupart a bateau a sala na bango featuring batanga kombo na ye. Et a déjà libanga. Fally abwaka ma déjà tongo pa bata minene. Et puis oui, Rassia Boga na yé un millionnaire. Donc on a grand arène à tababois qui était. Na habité est-ce qu'il fallait revendre boisi la bena libanga? Beaucoup mis on dirait fallait benga ki Sankara na butu ke neni ni vient son ya bois ki ngate. Oh, bozulu kama kamuna makasi boende ni bino. Silence a fallu zo sa bino mal à l'aise bolinga ki fallait ça quelque chose na monia. Ce qu'il fallait abimisa ka date moko ona osala live. On a reçu la boye pendant que we raso na obeta na poto bolinga bolo bakacheli libayat bolinga bolo bakefali acheli vientone libaya bolinga boke na ngosuma be metala aigle ninga saleli sagesse avant de mna calme azui maîtrise ayebito tala non via beta nan makamna ya esila na kolobata ite ata ote fallait atikeli bino terrain calme. Atikeli bino penate yo kansi makamba osala ezalaki te. Fally pouvait annoncer ka live moko le 25 wana yindi pe. Yindi pe live na TikTok yindi pe. Poye atila batu libaya même na TikTok. Yo zo beta sal me na TikTok libaya. Batu be basundoli yo ba epe landa na TikTok. Vous comprenez? Mwana maya koma na ba niveau pena ke so yo za na date ya ko tshelo ka libaya na TikTok aliye yo pe
Donc, fallait qu'il vienne tourner bétané calmement, à broncher même pas. Vous savez, ma kamnabino, botangi, botanga, bobeti, mais comme si ça ne suffit pas, il fallait réagir. Pour aller à l'objet à tel côté, pourquoi cela est un geste? Il fallait ça la tellement un geste, mon boyeto. Vous avez looké car on a positionné sur moi la bateau. Alors, bah, problème. Avant de calmer problème, c'est quoi ça? Ni à Koufa, pour bosser là. Déjà tout d'abord, mon elo retour sur bosali récite à makasi. Boye bango ke batu bayaka siko bakomo luka. Obi wera akange actualité. Makamba Bukavu e yokani suste. Makamba Gome bosani. Bokechu kutatikali mutakala me loba mi suste. Donc makamba zo loba me kaka concert a wera. Donc pour te dire l'actualité les gars qui makasi, il fallait que ce ko batu baya baluka ba etufango. Ya moni ba youtubeur ba youtubeuses ba yesiko ba créer makamna ba po bango pe bazwa ba vie na ba page na ba chaîne na bango yango ba yaki siko yo ba yeko utiliser ndeko na ngai Papi le Prince eza na couple moko eza na wenge bango ne ba yeko utiliser couple oui ba na wenge ba virisa makasi le loba c'est qui c'est qui non fula bango couple wana bango ba utiliser ka voilà wenge maison mère oui ba faili makaba bango couple wana voilà couple wana ba utilisaka pire à l'époque na Papi le Prince et momo na ba guerre wana bango kaka parce que même couple bango ba utiliser Papi le Prince moyena de Beaufort on comprend ba utiliser ke na binito yo kende take ndeko na yo Sankara voilà ba Papi le Prince de Beaufort kaka moyena de Beaufort ba bisi kende Lobela Sankara boy. Il paraît couple moko eza na maison mère mutu ba envoutara batu. Couple wana eza banani wana. Bata maison mère couple wana balobi eza na maison mère etindaka batu ya envoutara batu ba beba na suki ba sala suki ba clash suki ba guerre. Couple wana na maison mère wana botangela biso na komba couple wana ba mata miniature. Ngabe mikolo na koti makambo. Botanga nanu komba couple wana bako kota miniature toko élaborer bango. Toko analyser bango awa. Couple wana ya maison mère. Donc ba créer kambri moko boyeke o Sankara mutu. Aka ko défendre Fally pembeni ya Vientone. Ami nae d'enfance ndeye moko Sankara lobaki Fally Ipupa. Aza ami nae d'enfance. D'accord. Donc je ne crois pas que Sankara koya ya wera eloko ndengwana ke non pas ni obavi Fally te déjà c'est un mensonge. Et puis même si alobaki yango yemoko Sankara yebi ke Fally ana besoin libanga ya mutu moko te ya Congo awa po ekoma nango pe musika pete. Mission congolais boka yo ekoma neti wapi? Fally mutu baninyo de aba boka Baniska déjà boka mabanga international yo les pense à tiesu ki logo ki ko oyo zalaka na ba Nicki Minaj ozalaka na ba Rihanna kende luka bango boka mais si boka etongo Angela Bassett la fille américaine ou ya cinéaste comédienne atanga Fally Ipupa Fally azala mabanga international déjà ya tongo bilonde mutu bozolala. Beaucoup de gens dirait Fally dans la souci à libanga ya mutu moko ya RDC awo. Nga nazo comprendre te. Wana so bolukani Fally abima loba. Voilà qu'il a besoin d'appréciation à Fally qui a posté que mon vieux wera sonne bon retour. Tokos net na film. Tant bon mon silence à Fally zo soit bino. Donc bozo linga sko professeur a évalué bino. Bosali examen, bo réussir, bo luka sko prof cha point. Fally Ipupa professeur a évalué. Parce qu'on dirait le réseau sanga bino des évaluation à Fally. Bobeti arena Grand Paris ko Fally à lobini. Bana wenge, ba luka siko Fally a évalué concert na bango. Fally siko à lobini. Et là bolinga yango wana. Na yoki na page moko boyi pare wera banda ko zela Fally a posté. Ati affiche kande balobaka force à toi grand frère afa moni Fally silence abeti asilisi esimbi Fally silence yango boko mo créer makambo
Si vous avez besoin de cote, il y a fallu, il y a évaluation, fallu pour pas. Yebisa ye, benga ye. Alors, petit frère Ndeni, na beti arena grand Paris, ya umuni Ndeni. Ayebisa ok, en tout cas, grand frère Tokos. En tout cas, net na film, retour pena assuré quoi. Tokos. Si vous avez posé dans le benga ye. Vous ne pouvez pas spéculer ma cambouboué. Hein? Vous avez une approbation à fallu pour pas. Vous savez que vous bêtez bien, approuver, bah oui, c'est bon. Parce qu'il fallait qu'on ait une unité de mesure. Si vous savez que vous avez une vie à fallu. À mon Ndeni. Makamba libanga oyo eza na sens te. Na ndenge bimeli na place komeli eza na sens te bandeko nanga. Et même les warriors au baya qui réclamer qui pour nini wera bois qui falite. Vous n'avez pas besoin de réclamer cela. Fali n'a pas besoin d'un libanga quelconque, surtout n'a pas rien locaux. Azan a besoin d'un côté. Pourquoi Bokeniko? Pour aller boire qui falite. Il fallait boire à ta fali. Il fallait peut-être boire à fali mais assez boire à un millionnaire et coca. Bila mususu salami ba réclamer en côté ou salami. Botika bangulo babela maboma na bango parce que baza lokola ba yaka bazui les 15 bazwa kate bazui golo asa mu yaka azwa les 15 te soka zuka les 15 mboka mbimba fo sentir yi donc moi libanga wana babwaka ki mwana bovan balati yango lokola baza na actualité te. Dites-moi un peu, depuis bokenda ko visiter ING Arena tango gome yindi bino boke visiter ING depuis wana yayu quoi. Bobeti na Côte d'Ivoire inaperçu mutukuta ko lobela ngona ba analyse te. Depuis bo visiter IU Arena et ce qui ING. Il y a eu quoi? Rien. On le musicien moko boy depuis ba beta erreur 404 tilelo, il y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Il y a un monté en kaba bois qui bango bongo ba yanduki baswakate bazui et lo connaît ce ekotika bagola faut ko maka désordre faut ko maka bizarre et comme ka lo yenge jou ba boka ka fali na millionnaire bon mona ka komaka problème affaire d'état te ba boka ka komba faire comme affaire d'état pour nini bozala lo kwa basendi et musendi pesa ka musendi lo kwa sika musendi sombela ka lo kwa sika akotambola nango quartier mobimba bamona ki ye mutu basombeli eloko yazo kamwango. Les Gaulois sont comme ça. Boza na actualité te. Bozo koka kotia date te. Allez soki ka batangi komba mutu na concert et comme événement mobimba. Balingi balia wana, balala wana, bamela wana et comme likambo mobimba. Un simple libanga. Yo kanisi bina fali ti place avandi bongo e koki ko soye ke babwa ki fere babwa ki yete à l'essuyer. Ah, yaya. Game sukutu magamba sala ke soa ka yete ka ya wera muteko soye. Game sa yaga na francophonie akutana na fere basolola. Yo ka fali a nyonga. Fali a betaka nzoto na prêtre oya leki Gims Buba. L'homme de 3 jours na arena. Bon wani asinga na kingo fali siko betaka na oya leki Gims Buba. Tala image ya Gims, tala image ya Buba na page ya Paris la Défense Arena pour comprendre. Na comprendre pourquoi Buba tilaka Gims munoko. Eba ya leki na popularité. Fali siko betaka na Buba. Et puis au Québec peut-être jour à Stade de France. Au monde a pas invité Buba. Bon jour en on Gims ça ko kiolé. Ah. Aigle nga moni faut que na ngandi ngona. Jour on a pas na Stade de France ko invité Peneza la grand maître Buba. Buba pena invité d'honneur ya spécial ya makasi. Invité pena tête donc d'affiche. Aya wana pena bumuna ne Gims olala na mabibi mutu na mutu ana mutu asuki sakai bilo tango boyaka maître Gims soto bimiseli pe Buba awa olala ati 3 jours na arena 40K
afongola ide billetterie je crois Gims age emekat Gims abeti yo arena na pasi ba reporter ti ayeko beta ya mibale ala zwi sala kaboli yango ba venir ti bato bakiti ndiye na messe concert na bakiti bato bavandi yaya wa configuration nini wana buba si wa otanda ngo 3 jours Gims na bino beaucoup misaka ake emekat alanda 3 jours ya buba esika buba si wa otie singa na kingo ya ngwana 3 jours ya arena landa esiko osambwa botika makambo wana libanga c'est rien surtout venant d'un Congolais fallait ok nango wapi babwaka ide apa bataminene tongo muto abeta déjà featuring na buba aolelaka libanga wera makambo subolo baka na ebite tosuki na biso awa tokutanaka mbala nsima piolo pio. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?